Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolina lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladi moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladi ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama ya katolingana na biso, tomona ba parents ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama ya katolingana na biso, tomona ba pasteur ngayoyo. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bambo tebele, ba yenge, bisika biso bizui, batona biso, ya bundu dia Congo. Et topesi bongo, shalom, na ba homme de Dieu. Vraiment, shalom na ba homme de Dieu, na homme de Dieu, na biso azana kati ya Lubumbashi. Na ministère na ye vraiment, oya fongoli, oya guérison, pe azo kweza, azo buka stérilité. Vraiment topesi bambo tebele na kati ya Lubumbashi. Bandeko na ngai tant tokoyamba la sima tokopesa bino adresse bandeko yoso bazana kati ya Lubumbashi so ozana problème ozobota te omoni homme de Dieu wana Nzambe vraiment boyebi ba homme de Dieu bazal kwa ba docteur mutu na mutazana spécialisation na ye penda spécialisation na eza ya kopesco buka stérilité na kombo na Yesu Masia. Tolobi vraiment ba bonjour, ba bonsoir lisusu. Kaka bino moko boyebi na ba abonné na biso, ba o bazo s'abonner, ba o bazo pesa la danoise confiance, surtout na live together. Ba couple nyonso live together. Ba gros bisous, bisika bozali solitude et quoi na kati ba famille na bino. En tout cas eza eloko moko ya kitoko makasi. Et puis to pesi lisusu vraiment ba salam ebele na bande konnexion ba musulman, respect pe lo sako na ba chef coutumier na biso nzambalo la batela bino bino de boyebi secret ya mokili. Yango na biso to pesa bino lo sako esika bozali. Bande konanga toye ko solola, toye ko lamusa conscience bande konanga vraiment bolamuka bosala ekenge na makambo oyo ya baki camarade o ki camarade ya kala ya longtemps o ki camarade ya papa na maman o vraiment o ba parents na biso mutu bazalaki ba camarade bande konanga bosala penza attention parce que motema ya mutu ezaka sanduku nde balobaka okopesa mutu confiance mais o yazo kanisela yo ndeko nanga oyebite yango leo to ye to betela bino mwa lisolo to na musa conscience na makambo ezoleka na kati ya Bruxelles vraiment eza pasi na mawa ndeko mwasi abengaki biso alobi la danoise
tala makambo ekolelinga meka kolamsa conscience pona makambo oyo ekoki pe kokwelela mutu mususu lelo ngane naza boye nazokende kosamba na parquet musala nanga ebebi vraiment eza bien te surtout ka judiciaire na ye soko kebite bakolongola ye pona abandai kosala mwa de job na ye vraiment bino mo boye bika ndenge toyaka na seya sous le baoba mwa kopo ti kopo café vin blanc vin rouge coca na yo fanta bandeko esalaka bien to melana biso to forçaka bino te oyo alingi abeti na biso silikoti pona biso sous la baoba eza lokola silikoti balobaka olingi okoti ya ofele oboyi ofandi na yo awa peza ndenge moko olingi omeli mai olingi omeli vin rouge na yo oboyi ovandi na yo mais biso tozaka kokoba biso toyaka malembe lokola caméléon mais to komaka na biso esika tozali kokende bandeko na ngai vraiment nazobino tango mingi te ngape naza moi pressé pona pe fona kende musala bandeko na nga eza kende ko mwasi alobi biye abotami na poto akokisi mbula oyo akokisi 40 ans ba para na ye bayaka na poto depuis 1977 babota bango kuna baza bango babota bango misato ba parents na ye bazalaka na ba famille bino moko boyebi na tangu ya kala tangu mboka na biso ezalaka tokos na ndenga mukete batu bandai kozo ba bourse na bango soko sisi na université oye na Belgique na vraiment bako ba diplôme na biso et bandai kozala na valeur oye na Belgique okokota na université mbala moko bandi kosala thèse na ya doctorat ba parents ebele bazali na Belgique bamusu pe bazonga bakenda ko servir mboka na biso na ba époque wana batangaka na Belgique na bourse penza oyo ya Zaire yango bandeko nanga ba mama batata bandeko ye ba parents na ye bayaka bongo tango bakomi basali ki camarade na badinga bino moka boyebi tango tokutanaka tokomaka famille et komaki lokola famille bango ti bango famille ou mususu wana pe ba camarade ya mama na ye bango pe bazoko bota bana na bango pona ba parents mama nyoso mibale wana bazalaki ba infirmière malheureusement ndeko abengi biso mama na bango il y a maintenant ba 15 ans atika biso asila kokufa kaka na kati ya mboka ya Belgique. Esali ndenge wana ndeko mwasi wa bengi biso ye penza baladela ki classe bango nyoso na famille na bango baza ba licencié ye oya bengi biso asilisa na pharmacie aza licencié et puis nzamba sungaki ye akota na fonction publique oya Belgique vraiment sala kamusala moko ya tokos aza vraiment posé. Mais bango na famille wana bazalaka toujours proche mama wana tikalaka camarade ya mama na bango akomaka lokola mama na bango donc bazalaka bien bana ya mama wana bakoma lokola ba cousin et cousine malgré baza bande côté bon yesiko baza na libota wana ya mama wana mususu azaki pe na mwana ya mwasi lelo tozolo ba azoko sa 38 ans donc ba tambola bazaka bakoma ba lokola bandeko ba camarade vraiment ki camarade na bango kindeko na bango koma cimenté goudronné nandenga mokete mbe bandeko nga bokeba même ozana camarade o komisa ki camarade lokola cimenté goudronné keba biso tokendaka bongo lisolo muke conseil ebele bokomesana peti nazasi bomesana na la danoise ndenge wana eye kosala ke ndeko mwasi tanga azosala na fonction publique mwasi moko ya pharmacienne afungoli ya pharmacie na ye juste na matonge wana ba oyo baza nzinga matonge bayebi pharmacie wana mwana mwasi wana azali camerounaise bandeko na ngai na kati ya Belgique ba camerounaise ebele bazalaka na business wana ya pharmacie aye ko contacter lokwa bayebanaki alobi ndeko nanga na sepelaka na o mingi ozalaka mwana malamu ngai na lingi na konfie yo musala oyo soki nga na zate tango musu na voyager na mobali nanga parce que ya bala mundele bino mo boyebi mamindele baninga ba vacances yaka o gérer la kangai pharmacie wana ndeko mwasi asepelaki ba weekend musu abande kokeni kosala wana pembeni ya matonge wana na kati ya pharmacie wana ba weekend mususu pe bande ko ba vacances mususu pe au mona mwasi wana voyager jiye mobimba lokwa yazwi congéné na musala abandeki kosala na kati ya pharmacie
camarade na ye wana oya 38 ans abandeki koya wana ye atanga classe ya malunga te bandeko nanga boke bana ba niveau soko za na mwa niveau ya likolo linga pe otambola na moninga oyo aza na mwa niveau ya bien pona bolongola jalousie bolongola biloko oyo bia ko enviaka bato yango mo lipe bapesaka conseil mwasi ya libala atambolaka na ba camarade oyo baza na libala sinote epesaka mwa mbutu bandeko nanga esali ndenge wana mwana mwasi wana ya 38 ans camarade oyo bakomaka na ye oyo bakola na ye oyo bakoma bandeko abandeki koya mosusu na pharmacie soki ayebi ke ye akoteka mokolo wana akobenga ye na kolekala matonge na mwana mpona ye abotaka deja na jeunesse bakoya pe wana bazosolola bazoserve baclient baza kokonte bambongo vraiment ebandeki koleka bien okomona mosusu azoteka ba 3000 ba 4000 euro bandeko place wana mbongo ekotaka mwa mingi bandeko nango bosala bapharmacie sikuna na kati ya Bruxelles bofungola misu na mwa commerce wana ekotsaka mbongo bandeko nanga tolalaka te tobukanaka te yo mtu nzamba pesa o chance osilisa na kati ya Belgique luka place moko fungola mwa pharmacie na yo ekotsaka mbongo na ndenga mukete nzoka ndeko mwasi abandeki koenvier camarade wana akoma koyokela ye likunya yasalaka na fonction publique awa liso azosala tala ndenge azokotisa bambongo mbongo kutu ya ye te mbongo ya mwasi ya bato ye akomi koyokela ye likunya bandeko na ngai ezalaki pasi na mawa koyokela moninga likunya na modele wana eye kosala ke mukolo mususu mwana mwasi wana koma kolinga boule ndenge ni akoyiba mbongo na kati ya pharmacie alors que na kati ya pharmacie wana côté ya caisse côté ya kati ezali interdit na ba corps étranger okoki kokota côté wana te bato nyonso basukaka na côté oyo baso servir kisi mais ye lokola bakomaki ba camarade soki madame wana ya camerounaise a voyager mwana mwasi wana bande kokota tina côté wana ya caisse omona pa vandi na ye pa komi lokola pharmacien ekomaki mokolo moko bateki mbongo ebele bandeko nanga mwana mwasi wana akonte mbongo nyonso akote ya rekonte mbongo jour wana batekaki à peu près 5000 à peu près 5000 batekaki. Good morning. Morning. Can I come inside? Yes. Jour wana batekaki à peu près 5000. Bon excusez ngai mutabande kotoke na porte. Jour wana batekaki à peu près 5000 euros. Et kosala ke ndeko mwasi asali nyonso tu pena bandeko nanga ayiba mbongo. Tango ndeko na biso oyo abeti lisolo asili kokende bandeko nanga akei kosuba ou bien déplaçaki mo muke ye afungoli tiroir wana asi ayebaki ba code nyonso tellement yaka wana ayebi ndenge babeta mo ndeko abetaka code tiroir mbongo efungwami asali ba code wana afungoli abendi 3500 euros akotisi yango na kati ya saki na ye avandi na ye lokola likambo ezalaki te ndeko mwasi pe bateki parce que ye moko ayebi ke azokogere mbongo wana alobi problème eza te lelo nakozwa na ngai temps ya kokangisa bambongo te nakozonga lisu lobi ntango kaka nakosala nyonso nakosala ngo kaka lobi ntango nakozala kimia nakoya mwa avant bandeko babima na ndeko mwasi bakepe na matonge basomi mwantaba na bango bakei parce que ndeko oyo ayibi mbongo ye avandaka na Charles Leroy abotami kuna akoli kuna mais ndeko na biso sikoyo oyo bayibi ye papa na ye bango bakoli na Nouvelle Neuve mais lelo bakoma kovanda na Bruxelles asomba pe déjà appartement na ye ya kitoko. Et ye kosala ke ndeko mwasi pa konte bambo ye pe kosala bambongo ba konte ba parce que tango batekaka wana bino mo boye ba bip wana ba chaka ya bakisi eza kokoma eza ko comptabiliser mbongo combien ekotaki ndeko mwasi aya ko konte mbongo machine ezopesa ye montant mususu kuna zomona montant mususu bandeko 3500 ebungi kaka boye bandeko wana eza salaire ata ya 2 mois na bato yo bazwaka salaire normal emso salaire à 1200
mwana mwasi wana vanda epi sa kei kuna alie deja mbongo asombi biloko bandeko na ngai lisolo tobetela bino kaka na congé oyo kaka oyo ya uti oyo bama wazolela mai na misu lelo bazokende justice bazalaka nzoka na kamera ndeko mwasi ayebaka te meme ndeko na biso atekaka na pharmacie ayebi kaka kamera ezalaka atiaka na yango mpe kate parce que likambo nao mpe ekweya te likambo ekweya bino boyeba valeur ya kamera bandeko na nga na kati ya misala na kati ya misala na biso bandeko epuis na kati ya bamagasin yo yiba oyeba kamera ntango ekokanga yo bandeko ndeko mwasi abandi kolukaluki alobi soki patron ye na koloba na ye nini ngai bino moko boyebi soki ozosala malgré asalaka esika bien asomba mpe voiture ya kitoko ya crédit aza mpe na basomba mpe appartement afutaka azongisaka mbongo aza mpe na makambo ebele asalaka ya famille bandeko na kati ya ndako bana donc ayebi te 3500 mbala kata zwa wapi a remplacer azalaki nango te ye mpenza kosalaka ndeko mwasi aza na mbongo te ntango mwana mwasi wana ye basali bacontabilité wana bamoni exactement 3500 ezali ya kobunga alobi me ndenge nini eza mbala ebele otekaka epuis ozalaka yo moko soki na kote ya kese nani ayibi bandeko parce ke atekaka ye moko wana vraiment bandeko na nga ezalaki mpasi na mawa yango nayebisaka bino ere moko tozalaka na mai tika tomela na mai na biso to apaiser batension bandeko eye kokoma ndeko mwasi ya pharmacie bino mo boyebi bacamerounaise nigérienne bazalaka shosho alobi non il faut zongisa mbongo wana ngana boye te ndenge nini mbongo eke wapi fo ezalaka koyibi parce que ezomonana bakisi makambo tututu ezomonana ke bakisi exili ezomona ke mbongo wana il faut emonana en tout cas ndeko mwasi alobi tenga nazofuna porte yo penza plainte na justice parce que eza normal te bandeko casier judiciaire mwana mwasi wana soki ebimi juge bakati ke aza moyibi tina musala na ya fonction publique bakolongola ye parce que faut casier judiciaire na ezala toujours propre toujours clean aleli alobi nzambe nani asali makambo boye jusque là mndi bakei bafundi ye nani ye mwana mwasi wana camerounaise azaki kuti kotia ide ya kamera te afundi ye donc ye azwi bavoka azolela kamaradi ne wana aye kobetele lisolo abi nabungisi 3500 na mosala bayebi longo boyebi ka tokomaka makambo nyonso kindoki oyo eza kindoki te 3500 mpenza ekei kaka boye abandi kolela nzambe eza nini bandeko na nga pasi na mawa ameki kolinga adefa camerounaise aboyi alobi te okodefa defo zongisa te il faut toyeba ebungi ndenge nini ozalaka moyibi parce que ata okei ozwi pa bato ozongisi okoyi mpe kokende kosala esika mosusu osalaka mpe na fonction publique donc okoyi mpe koyiba faut toyeba soki mpenza ozalaka moyibi alobi mama toyebani tozalaka bien nasali mwa mingi epa na yo nini ozomemanga boye mbangu na justice tofuta kaka la miable ndeko mwasi aboyaki me balobi quelquefois le malheur est bon soki afutaki tolingai toyeba moyibi te kuna sikoyo na justice balobi mama pesa biso bandi nyonso ya kamera ya mwa wana totala baaktivité nini elekaki na kati ya mosala ndeko mwasi mpe bandeki kobanga parce que eza interdit camarade akoki koleka kota kesi wana te ye alekisaki camarade bandeko nanga confiance
batali baye komona mouvement nyonso ya camarade ndenge bazalaki na ye ndenge ayaka na ye wana na mwa wana nyonso bande presque koleka wana parce que abandeki koyeba koluka ndenge nini amonte kuna ye ya koyiba bamoni nde camarade wana yaka ndenge moko yaka na mwana na ye ndenge boye na ndenge abendaki mbongo bamoni bandeko na nge esali pasi na soni na mawa ndeko mwasi alobi mais ye pe bakondane ye parce que koma okokotisa corps étranger na esika wana et puis ndeko mwasi oya moyibi awangani okowanga na ndenge nini babimiseli ye biloko nyonso na maboko boye bandeko kuna mama ya fille wana ya 38 ans abandi kosala neti akotela mwana na ye comme si bakoseli mwana na ye makambo alors que caméra ezolakisa bandeko na nga tokotelaka bana na biso baaveuglema te nzoka mwana mwasi wana na kati ya motema na ye azalaka na ye koenvie camarade nzoka camarade asalaki baeffort kotanga classe ya pharmacie osilisa licence nango obakisi su une année ya maîtrise bandeko na nga eza facile te ndeko mwasi asalaki tala lelo balingaki baya babotola ye bapesaka bango parce que bajiraka devant roi ya Belgique bato basalaka na fonction publique alinge babotola ye makaron na ye babotola ye musala na ye ebeba nyonso tu wana mpona likolo ya kikamarade yango bandeko na nga bosala attention na bakamarade tozopesa bino butu na moi biso tokolaka na bango biso bana Belgique ya kala tokolaka na ba oyo kikamarade na biso ekoma goudronné cimenté ndeko mwasi goudronné cimenté ezalaka ka Yesu Masiya oyo andima kokufa mpo na biso yo ndimi kamaradi na yo wana oyo ozobetela tolo soki lelo ozwi problème ou bien yo okufi balobi bon pesa tokunda yo na kamaradi na yo akondima ngo te boni bazobela barein bazangi barein bazoluka rein moko ebebi kamaradi aza wana bosi bomona kamaradi atomboli musapi ke bosala nga examen botela soki nga na camarade na ngai barein wana ekokani mpo na nga mpe napesa ye moko totikala komona yango te yango bosala attention camarade na yo ezaka Yesu Masiya oyo ayebi ke na pasi bie na bisengo soko obeleli ye na ndenge ya solo akoya kopesa yo guérison akoya kopesa yo kimia akoya kopesa yo bolingo oyo ozozanga bolingo vraiment bandeko na ngai tokomi na biso na suka bino bokomante bopesa ndeko na biso mwasi baconseil parce que nanu bakati likambo oyo te ye mpe ndenge aza wana ndenge akotisaki camarade nanu bakati likambo oyo te vraiment botikala malamu nalingi bino mingi boya ebele bandeko na ngai botuna ngai wapi boya ebele na live together bobenga live together ndeko mwasi solitude ezoboma yo zaka yo moko na mwana moko ya moke na ndako soko kwei lelo ndeko na nga nanya kobengelo ambulance oya kobomisa mwana na ndako ponda kaka kobanga mibali kobanga te mibali ya bien tozana ba informaticien awa nazana mibali ya batangi ba classe awa bana ba 34 ans bana mibali surtout na kati Angleterre tozana mibali ya ba 34 ans ba 36 ans ba 40 ans baza ebele ba jeune fille boya ba fille mère bazo bandimi na bango balobi même ozana bana mibale même ozana mwana moko obotaka peut-être par accident eza problème te yaka okozwa mobile ya bien toza pe na Belgique na basi ebele bandeko na nga basi ba 44 ans ba 38 ans ba 50 ans ba 62 ans bandeko mibali boya sous les baoba ezosunga la danos mama leki na mino ndenga pete azawa na kapona bino toza wana kapona bino tozokoba toujours pona bino bandeko nanga pour partager yo muto sozwi libala awa yo ndo sozwi partager pesa sango pesa témoignage na yo esunga baninga bandeko nanga kozala égoïste te nzamba kopambola yo vraiment nalingi bino mingi ba love bisika biso bizwi bino wana mama leki na bino la danoise mwana suka ba famille banza nyonso bisika bozali je vous love bozala malamu vraiment nalingi bino botikala malamu kaka ndenge wana malembe tokokoba na biso bobosana te mwa mai esalaka plaisir bye